Yang okiti okiti po ani obeli ebeti ma ye moko ye wana balobi biso toza apwa toujours mode tournage avec Watu tournage à nani tournage à Mike Kandi Belvi Kandi la patronne yo babi kita ki tourner na kita ki tourner na se bangona pardon na yana bato na mboka notre maquilleuse Vonette toujours toza kaka tosaka musala rien que musala na ke tourner na tournage à Belvi Kandi lelo vendredi achama nani babenga ngoni perrique pour ça na ibenda ngama wow. Je vous aime bien mes fans na chesiko perrique na changer onde la sala makambo tande na che perrique na changer pardon na changer ko en tout cas na robe on a ndengo kiti mawe ozoka likunya po yoza buro Linda coach akiti na Linda coach l'influenceuse usuye wana wapi Milo yaka l'influenceuse Lolega l'influenceuse aux influenceuse il y a niveau on a tournage à Nania il y a Belvi Kandi la patronne ya solo ngana mama kulutu bango et bon ngai yo kilo esekele mama top oyo kaka esekele ya bozwi esekele ya mutu ana problème ya mutu moko te. La grande famille de MK Mbelu TV officiel, voilà. Moi, votre humble servante, Maman MK, je suis là encore une fois de plus pour vous servir. J'espère que tu colanda moi extrême ok. Si je dis extrême ok, c'est-à-dire extrême ok. Ya Maman Nabiso top wato kilo ya mboka aza en plein tournage parce que tozoyo kababi nchumbu ezokolobama par-ci par-là. Donc voilà, baninde konanga bakombo elandaka na oyebisa bino bakombo elandaka bande konangai tango ozopesa mutu kombo il faut yeba kombo nazopesa ngolo banini tango ozopesa mutu ndoyi il faut yeba ndoyi wana luko yeba subasima ndoyi wana zaki ndenge nini po koma ndenge azali po sala boye il faut oyeba. La grande famille kombo elandaka tango balobi top watu kilo ya nini ya mboka donc c'est-à-dire aza penza kilo ya mboka. La grande famille avait tokota nanu tobeta nanu mo mukeli solo ya la vie de Tegra film oyo na balona étoile na mwana ndenge moko boye la famille na okeli Serge Motema Kanda yo boya ki déjà mwana. Qu'est-ce que tu veux encore? C'est pourquoi dans la vie la grande famille yo soko zomona moi quelque chose comment na bato ba pembeni na yo nzinga na obiloko pambati parce que nous ne savons pas ce que la vie nous réserve demain appartient à Dieu. La famille demain appartient à notre Dieu, le Seigneur créateur. Toyebi passé na biso, toyebi présent na biso, mais futur eza mabomba mi nzambe. Alors yo mutu ngai na filme oyo nakoloba mingi pena pona filme oyo te mena ina pesa moi point de vue nanga na ce que moi j'ai compris na filme oyo. Mutu na mutu ana compréhension na eza ndenge moko na soki to bapesi biso verset biblique totanga na Psaume 23. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. So bapesi doit 2, 3, 4, 5 personnes tout en à version ana. Mutu na mutu a comprendre na ndenge na ye. Eza ndenge moko na ndeso bapesi mutu sujet de la dissertation.
neti bape système ya Simone de Beauvoir, la maternité n'était pas mon lot. Nga na redévelopper sujet wana na ndenge na nga. Esther MM a co-développé sujet wana na ndenge na ye. Dorcas Njoli l'international, la femme légitime de Christian Njoli, a co-développé yango na ndenge na ye. Jemima Mavungu a co-développé yango na ndenge na ye. Donc c'est pour nous dire que mutu na mutu azana compréhension ya likambu oyo azomona to azotanga, mutu na mutu azana point de vue ndenge ba anglophone balobaka point of view ya likambu ezana mutu na mutu azoyeba ndenge nini ya ko-développer yango. La famille na loba nini place wana na loba yo mutu nzamba asali ngolu lelo ngolu o nzamba asaleli yo au foutier combien et l'autre. Donc c'est pour dire que de la même façon à Saleli Ngolu, notre Dieu est capable de faire cette grâce aussi à une autre personne. Et puis, nti maman koyemba alokota kana se atomboli likolo e alokota kana se atomboli nzamba za capable kolongola mutu azana poto amatisi piu. Preuve en est, il y a des gens peut-être au bandé kubanga bango 10 ans passés. Obi i o pinza. Oyo. Mais lelo o soko ko omoni boy. Obi mokili banga. Mokili penza banga. Na lekaki na live moko na okinde ko moka zobeta lisolo na en live na eka ndenge tozala kamtu na mtazobeta live na obi mikolo pe na pe misi belle vie. Aseki abi mikolo na pemisi Belleville makamba Marcelo et yoko pemisa en tout cas fona zongela donc au mona que j'ai compris une chose tant na yoki parti wana bakataki na TikTok na bi non je comprends mais na Belleville aza aimé Belleville Kondi aza aimé la famille bosala constante botala bo mona que soli kambo ya ba artiste na biso to la nanga bien. Ce qui est ça que artiste wana azalaka mingi na la patrona. Ce qui est ça que artiste wana ajouaka mingi na Candy Star ou bien na Belleville Télévision. Soli kambu ya mutu wana artiste wana ezala mwasi ezala mobale lobata papa sango. Ata courant ezate po ba panza sango wana. Bandeko bakulukata groupe électrogène so groupe ezate donc on a ndenge développement comment bakuluka ba panneau solaire pona nini sango ya ndeko wana epanzana pona nini poka kombo Belleville ekitato et diminuer ezala ki mama étoile elongo mama étoile décor elongo décor ce que commis mama top finalement ezaka nini ezalaka nini na biso batu oyo toza na mboka oyo basala biso ndenge nini yango bomo na mboka na biso ebonga te on a tous les atouts na Congo na biso mais tellement motema mabe ezwa le devant moyen mboka ebongesa nini eza te moyen mboka ebongesa te la famille Mama top afingami komi kuna batu yoka ba titre ba msusu ba pesa Belleville félicitations tomoni ba chronifuati na yo encore ba finga ba chronifuati na ba comment finga mama top mais muta ya sali analyse na ye elingo lo bateke Belleville boyo ki bango monde ba banto ko lo bakuna Belleville afutaka batu te la famille botika na bino et soki Belleville apesa mutu mbongo peut-être na ebité pongande na zaboy non ali ata 1 centime ya Belleville ata 1 centime ya Belleville non ali ate mais so na yaka na loba apona misala na ye j'aime trop ce qu'elle fait sa façon d'être donc ça m'inspire beaucoup j'admire c'est pourquoi je viens je partage avec vous la famille putika no mama top avandako to respecta non anta ba icône pour mama top ndenga na icône wana to boya ngote mama top ndenga zana aza penza icône quand on parle na bato théâtre soto bito zo 10 premiers ya bato basala théâtre o ba sepelisa mokili ba ningisa top watu azala kati
top wato penza azana kati. Moi j'ai beaucoup de respect pour la maman oyo parce que azana rapena na ba busoto te. Sa façon de jouer, sa façon d'être, tout le monde a raise, tout peut a éduqué pe banana ye, tout le monde a bango. Tout le monde a éduqué biso à travers ba film na biso. S'il faut ala ki sa comportement ya ba maman moko boye, genre ba maman moko boye. Excusez-moi, ala ki sa. S'il faut à éduquer, à co-éduquer, pourquoi? Parce que musala na bango za ka co-éduquer masse. Baroya ko la ki sa comportement moko boye pour que muto aza ko s'identifier, to aza ko se localiser na comportement wana sa ani a changer. Mais pour nous, tolin ko tia bango coup de pouce te, tolin ko soutenir bango te, tolin ka ko tia bango ba stress. Ko ya o bandi ko o fongoli no live ka po bando finga mutu mo o mona kutu te, o mo banda o mone ka na télévision, banda o mone na ba CD, mais yo fongoli live o bandi o finga mutu wana. En tout cas, merci Internet. Merci Internet. Boyebiko Internet eza okwa bamboka mipaya. Na koza bino te na fonga no mo parenthèse. Internet eza okwa mboka mpaya. Mboka mpaya mutu msu azwaki mwa libaku ba memie na mboka mpaya. Mutu msu abundi na ba propre fort na ye ake na mboka mpaya. Bakomi kuna kuta na mutu ezaki abete libaku. Ba l'équipe nzela moko ba matipe métro moko bo comprendre makam na oloba ba kotipe shop moko mais so ezaki ke na ba Kongo na biso wana ba okutanela wapi po oya beti libaku le mso abanda vana lemba oya abundi pardon na ba propre fort na e le mso abanda ovanda na Kingasani balinga bakutanela we balinga bakutanela wa banzela na bango lingo okutana te. Donc c'est de la même façon na internet ba ko faciliter batu mutu nyonso to comme na monopole de venir dire de n'importe quoi, de venir dire tout ce qu'il veut, tout ce qu'elle veut concernant une personne oyo moko soko tali no mutu ngo azo finga to mutu aye ko démarrer mutu, tu te dis nzambe biso pe mokile baby omona ke mutoyo azatana nzambe na ngai la grande famille pardon j'espère que tu lundi message à maman top en tout cas tu lundi pena message à maman top ça na tournage ba bla 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 nyonso tout ana o bozo yo kana ce n'est que des bla 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 ce n'est que des bla bla bla. Donc na famille bota belle vie qu'on dit la patrona o nzamba simbi mutu akoki ko boto la zaliti opena nzamba simbi mutu akoki oboto la na ete ana butu ana moi nzambe kanimba ako ndio to bango na Kikongo nzambe na biso kanimba ako ana butu ana moi il est là ningi sœur na biso auto yemba il est les troubles qui me troublent. Il est les combats qui combat, c'est lui qui me combat. Hey! Yende apuya bela ya tango nyonso. La famille, bon mata bo kita. Tant que nzambe na lobi te que bon belle vie pour toi maintenant tu as beaucoup au sungi pe batu belé. Au tei batu ebele. Siko ekomita na longola mayele o na chakati na yo na tiango kati ya mputu mususu nzambe kanda ozwa décision ana biso to ya lelo de vents et marins belle vue azaka wana mental d'acier nga benga ke bongo na benga ke bongo mutu mwana mental d'acier ozwa kutu ata idete. Donc voilà la grande famille. Et puis non, nzambe, ebinde to senga nzambe to toloba nzambe ya Abraham. Na ba nzambe pesa nga motemo bela nango. Puso ngandi dana kraka kala. Pardon. Po façon bela azalaka. Neti boué matière na minute ezaki nango pasteur Marcelo, Mama Blanche, famille Mama Blanche, kuna ING Arena. Mais batu nyonso tout ce qu'a lobi yaka ko chité des artistes baloba na komba belle vie. Pourquoi? Parce que belle vie a
star na biso. Aza penza star na biso, la grande famille de M Kambelu TV officiel. Je vous demande de vous abonner, beau s'abonner massivement, beau aimer, beau commenter, beau partager pour batouba et bakue. Ata ba lobby, on s'en fout. Ata bo fingi, on s'en fout. Tolinga bela ka bongo. Tolinga bela ka bongo. Neti baloba ata bo fingi ya zabula tolinga ke ka bongo. Papa za. Sisi kama papa ondezo boma. Likamba papa ondezo boma, la grande famille, pardon badi. Bon week-end sorry, pardon. Bon week-end, biso un long week-end, je vous dis que lobby dimanche c'est Father's Day, donc tellement anglophone balinga ba congé ba pousser au lundi, donc biso a un long week-end. Ya musuni koluga moi chicken, moi pork, hein. Otumbia ngona na famille bo vandi na no weekend penda bo enjoy. Voilà. Nzamba pambola bino la grande famille de M Kambelu TV officiel na linga bino mingi, bo s'abonner, bo continuer ko s'abonner, famille bota, badina shuba pesha lover na linga bino ya makasi, maman Clémentine Sidiki, merci beaucoup à ba soutien na yo physique, donc conseil, ils aura vraiment bien la famille, ils aura bien chose en bateau, aux entourés na bateau, bah on a besoin ou évoluer tout puis ou avancer na vie. Faut que misa nzambe so au sel pena constat que entourage nanga balinga na évoluer, balinga na avancer, netinga na kumisa nzambe parce que bateau baza tout autour nanga. Quand je vois Esther MM télévision, je vois ma queen Sarah d'amour, je me dis Seigneur merci de m'avoir donné cette famille. Pourquoi? Parce que zomona ke muto ana souci au émerger pe ba souci au ba belle vie baza nanga tel ka bien nanga yo ndo zabwe tikana tout ça aboy kosu do omona ke muto ana kento mutu te afongoleli yo motema alakisi yo lelo oyo ekoma mutu nomoni moninga moko osamolo mo otunie ka obi namoni ozosa mwa business eza ndeni yebiso te mais belle vie afongolela bato mutu moko te bato motema orienté yo pour lelo koma ozali parce que nzambe boyebi la grande famille nzambe asalaka à travers mutu. Nzambe auta na lola ta kitia ya lobi meni mama ndenge zali boye lobi la kakaka boye sala kaboye kinia. Nzambe asalaka toujours à travers mutu. Ako passer par maman chic food pour que asalela eloko moko boye. Vous comprendre nga? Donc faut ozalara bien na mutu nyonso tu o aza pembeni na yo nzinga na yo oyebi lobi te oyebi lobi te ba faire ba embango bo soignaka relation oyebi te lobi nanya ko nini yo to soigner ba relation la famille. Ezate pour na $50 ba pesi yo $100 ba pesi yo oyo obebi sa relation moko oyo ozangi njoko pour na likelele. Ozangi pendant njoko pour na likelele parce qu'il y a un temps pour toute chose, je vous assure. Merci beaucoup la grande famille de M Kambelu TV officiel. En tout cas na oloba souté. Na baki na yato kabola mo eloko yo. Mo eloko. 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 Bon, tokutani 16h30 de Kinshasa, la vue des tigres Zana. Film moko en tout cas c'est ça makasi. Mais tout ça on a pour vous servir. Que mon Dieu puisse vous bénir abondamment. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez les liens. Ce qui est sous Christ ou azongité en tout cas ngana bino tokutani na mbala simana kokata te sans pour autant na souhaiter joyeux anniversaire na ngana ba ebanso o babotami na mois de juin. Donc nzamba lola apambola bino pe abaxela bino oyo ezali posa ya mitema na bino. Juin eza mois ba queen na ba king. Merci beaucoup, on se retrouve à la prochaine. Yang okiti
okiti pwani obeli ebeti ye ye moko ye wana balobi biso toza apwa toujours mode tournage tournage avec Watu tournage ya nani tournage ya Mike Kandi Belvi Kandi la patrona yo babi kitaki otourne nakitaki etourne na se pardon naoya na bato wana mboka notre maquilleuse Vonette toujours toza kaka tosaka musala rien que musala na ke tourner na tournage ya Belvi Kandi lelo vendredi achama nani babenga yango ni perrique po esala ngai ebendanga mwa wao. Je vous aime bien mes fans. Natie siko perrique na changer undela sala makambo tande natie perrique na changer pardon na changer ko en tout cas na robe on a ndenge okiti mawe ozoka likunya po yo oza bourreau Linda coach akiti na ye Linda coach l'influenceuse wapi ye wapi Milo yaka l'influenceuse lolega l'influenceuse oza influenceuse ya niveau wana tournage ya nani ya Belvi Kandi la patrona ya solo ngana mama kulutu bango ebo ngai yo kilo Hello, bonjour, bonsoir, ça dépend la air oyo au moni vidéo oyo. Vraiment shalom 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 dans nos familles, dans nos maisons là, shalom. Mon nom c'est Pacifique. J'aime bien qu'on m'appelle maman Pacifique. Je ne suis pas là pour ça, je suis là pour demander mes mingaya trienen produit moko azar produit à compagnie Neo Live. Comme on est triennel, tous en a qui est nango, ça soit, ils ont 60 capsules na kati, tous en a mnini nango, ils ont 120 capsules na kati. Triennel na sala amin. Premièrement, triennel yo, ils ont pour nous tenir sur famille là, à tous en bonne santé et aux malades, au qui consommer triennel. Triennel a produit oyo, ayeko booster ba immune system na biso ba système immunitaire na biso ayeko booster yango et triennel penza ya liboso kutu ayena kosokoela biso ba cellule na biso na nzoto mon ba cellule soko ekufi ba cellule soko ezwi malade nde sala ke tozwa malade ba maladie chronique ezotungisa lelo mokili ekufaka ndenge nini ekufaka na biloko tolia ba engrais chimique tonzi na kati ya ba biloko tozolia batiaka bakisa ndende na misuni batiaka bakisi esala ke ebomba misuni na bango ntan molai na bafruit bavege biloko nyonso tozolia etondi na bakisi na kati ye sikoyo aye ntango tozolia biloko wana ebomeli biso baselile na sante na biso nde esalami keno tokoma ozwa bamaladi oyo tozwi ekomi lelo bato nyonso akoma bamaladi batension basikre banini bamaladi mena ye ayaka kolesa baselile na biso soki selile no alie azongi en vie soki akufaki selile ezongi en vie soki azalaki akobela akomi en bonne santé nde mpe osaki ngai na yo tozala mpe en bonne santé. Alors lokwa toliaka chaque jour il faut mpe tomelaka ye aye kosala mosala loba sikoyo et à part ça aye mpe à part ça asokolaka mpe makila asokolela biso makila tant tomele makila na biso esokwami baselile na biso akoma bonne santé comme maintenant selile akoma maintenant na capacité ya koabsorber nutrition. Ma nutrition il faut ngana yo totiaka chaque jour l'autre comme oliaka pour ma bomo etonda donc il va souter biloko ni eza bien nutri to to ki ba ngo souter mena ye ayeko bakisa so ba nutrition to zanga na nzoto ya o dozanga ngo chaque jour ayepe abakiseli yo
donc triennel ndenge aza boye ozobela te ozobela maladi nyonso ya santé oza nango tosalela triennel aza vraimen bien mpona santé motu nyonso donc aza wana mpona problème nyonso ya santé ezoderange yo so mano otanga bakombo esalaka yo na bozala misusu ozala kuna obino yango ezango mpona maladi na nga te namela te eza mpona problème nyonso tona babi nyonso alors soki obengi biso na numéro na nga soki osali so whatsapp 078 naza na Cape Town Afrique du Sud obengi na 078 948 648 d okozwa nga na whatsapp osali nga message to voice oexplike nga maladi nyonso yango na comme ça poso nini otanga moko na obosana comme ça na koyebisa yo okoutilize oyo ekosunga yo ekosunga vraiment ezoede batémoignage eza ebele soki oluki nga na whatsapp na otindela kuna bakelke batémoignage toza nango ye bavideo toza nango ye bavoice na kotindela yo moko mibale omona keno ezosala vraiment na invité osala video ya molai yango vraiment eza bien pour la santé yo ozala bafatigue chronique milelanga ye aobooster énergie moto amela triennel aza moto aza na bandi na age ya 12 ans mata amela triennel ya bana eza toza na baproduit ebele ya batraitement ya bamaladi nyonso tolobelaka na video mosusu oyaka tolobelaka pelo tolobaka triennel nalobeleka na mokuse vraiment yeyo soki olingi oyeba vraiment deep ya triennel luka biso na numéro na pesi yo tolobela ye na koexplike yo triennel ou bien na kotindela okutu na koexplike yo triennel ou bien na kotindela okutu photo na ye na baexplication ne nyonso soki mpo comprendre na anglais na tindelo ya anglais so français na tindelo ya français toza moto aza na besoin nango toza na poto toza partout oza na Congo wapi totinda o moto aza na AVC naza na témoignage ya moto AVC lukanga na opesa yo melelanga triennel oyo oza problème nyonso tona bi problème nyonso ya santé melelanga ye toza na traitement ba AVC ba diabète bani ezali nango sikoyo na compagnie balisi biso boye mutu soko aye avant to bande traitement PCK opoza bato bamelaka o babiki olo dépenser na traitement milai toza nango pe kuna memelika aye pe okomi bien aussi solution santé comme stable donc c'est un peu ça na mokuse na ngana ebisa bino to utiliser ye yo oliaka chaque jour ngana to oliaka chaque jour to melaye yeyo triennel dala ngabu nazobela te mina melaka ngo mo eza funga meza ya ngai dala mela die na tongo o moko ya pokwa na ngai yeyo ngabeka to tafuno ngai abela te mais c'est la dikani na sino ke na zobela te tunyo somela abon attendez sali soki ozwinga soko moni ke no ongolu za biso pe facilement ataka na chaîne oyo otalela biso yo soko luki biso oza biso facilement a produit triétoral en produit Neolife wa c'est soit produit naturel ba produit ça produit naturel eza bio maman ba produit ça tellement belé lukanga pour maladie nyonso au problème de terre et votre babo taraté au problème de libido koto papa au problème nyonso maladie nyonso asthme maladie nyonso diabète mutana sida ata mutana sida esi la te me komisa mutamona na bien santé kitoko na miso bato suki kitoko mamuso kitoko toza na kisa bongo o moni lexi ye soko melepe ba maman balingana bango chokote bango balingana chokote le kwa mama Pacifique soko zo melaye a komisa te na o kitoko le kwa ba bébé a babute ezala te azosisa ba bouton a comme ça ten kitoko on nzoto santé ekangami yaka sumunene tozoli ozomela nous on peut bien mais santé nzoto a comme ça santé ngebu azobongisa pe kisotaka tant kati ne so comme kitoko si bota libanda fo bimati pesa makambu triennel solution luka biso partout
na numéro na pesi bino to na chaîne nota ya biso so so ta biso na TikTok na YouTube partout place au monde les chez okuta na oyo